Mali les a pendaté. Mais moi fraîcheur ya mai, ya honte que otindo la tasoki bilamba ya makasi non. Il y a qui ma casité. Donc tantôt bimamata du wana pepele ndega tozali kaka to ina soma pepele. Après tant to bando comme boma tant ka to tiki kaka boma. To bando ke nisiko na océan, pour que nisiko ligne Europe. 4 jours, 5 jours, to bando sentir moi Mali. Mais il y a ma casse pendant à tout. Bon, et le détail mon na bossa koloba parce que tant to yaki enfin biso toi, to lataki de bilamba. Jean na moko susu ya munene. Pour tous la kana ngabo. Vous comprenez? Et puis na ndeka na psaki na bilamba auto gardaki na sorti comme na poto, ma soto comme na poto to bimi. Ben na ba deji na auto là. Tout là, bien pour ceux qui mourent, bébé dans il y a un problème, ça n'a pas salté, tout gros dans l'ango, il y a un problème. Il y a un tous là, on peut bâtir le pays qui vient donc, il y a Milaï, il y a ton côté, c'est bon. Mais aujourd'hui, Zalaka Muninga na yote, pe na kutika la Zalaka Muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Akambunyoso, na maboko ya Papi Gen tout le bela vie, Papi Gen. Émission qui toko, oyo faut que l'anda rapona pour pesa makambo. Il y a un peu bisimino qui nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe kopite yozafa quoi ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie pe na kotikala jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mr. Siatol nazalaka moninga na yo te Nazara Moninga noté, Papi Gen, tout le bel vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazara Moninga noté. Nazara Moninga noté. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le bel vie. Papi Gen, tout le bel vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Chers amis, Topesi Binombo, t'es partout. Bon, dispose à Katan, il y a Kolanda Biso à travers Tolo Bela Vie officielle. Merci Nabino. Merci na confiance au Boza Kopesa Biso. Merci na disponibilité na temps. Au Boza ko accordé Biso pour na Kolanda ka Biso boy à travers l'émission Toza Kosala. L'émission Tozo Sala est important et pas ya muto azo comprendre. Ma solo ya poto tokuti batu na poto awate so tali bien ba kulutu ba lobana ba on le souté ba boya na bango po toyela bango ba vitesse moko oyo ba kokate batika mais nous devons respecter les gars qui ont vécu bon baza bateau ba mona il faut to meka ko tuna bango malembe to yeba po poto on peut so tali bien maman na changement au saranate il y a les lona ya lobby les sont ndenge mokoti. Merci à Washington. Eric Chimanoka, merci Nayo. Pinochet Agostino, merci. Jérimo Bala Canada, merci. Merci encore Nadidei. Nazomo Nambalamoko, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Il paye des Gokao, toujours de London. La personne ne peut pas y avoir Nabiso Juna Janana. Monsieur Pembo, voilà. Star Nabiso. Ouais, Janana. Voilà. Donc, le nom, on a encore Monsieur Joël Ebouka. Tu as qui émission passée, je crois que tu as bien dit tu promettais que bino que tu as la bino suite il y a émission parce que l'émission tu as ça moi et mais aussi ça oyo. Donc, les gars, peut aussi ça tête au continue. Voilà.
Monsieur Joël Mbote. Bonjour Papi Gen. Dans ces pays comme on les sous-souvenir, franchement, depuis tout ça qui première émission, on a tombé dans un coup de fil moko et belé trop quoi. Et puis on a talipé ma réaction à Batou, il y a des connaissances congolais. On a remercié Bino dans un commentaire na Bino, ça va. Donc ça va. Batou na kala belé bazongeli yo. Batou na kala bazongelinga ba benginga. On retrouver bango. On a retrouvé bango on est pour na bossa na été première kaka mutu on a pensé qui eza muninga moko master moko to sala na TF1 kala comme on a Alain Kiese bon ngana bandako bengaye Alino donc la moni message na c'est ça ngama plaisir à trop na profiter na PCP ka mbote malamo voilà. Joël Bouka, je crois que Masoto Betaki, na baito kozonga tokendaki moi lombango mingi mena lingai tozonga mo muke et na masuwa po Je vous rappelle que Ndekonobiso Joël Bouka ayaka poto mbali boso 1984 hein 84 na masuwa. Donc dès la loba à chaque fois soso kanza oza yanke le loba ki ba yanke bazalaka so kanza oza noko le loba ki ba noko bazalaka ba juja bazalaka. Donc ya wana moni photo mekrato ye boma mutu ranzela otambola obio vio pena na nzoka nde vio na yebi ana prise définition mo soka latio nango biloka pauvre père fo ya soki te mawatro tozonga nanu na masolo ya masuwa nakata masuwa mekano ko betela biso déjà. Est-ce que on doit respirer bien na kati kuna est-ce que on doit parce que bakanga bien na kati ya beta biso non parce que apparemment les bokota ki na bateau bozeka bino moto musu bazalaki mekano ko fona biso parti wana voilà. Bon il tombait bien Papi Gain autour d'une question ya très bien et avec puis comme on a bossé ko lobango parce que tellement que ba souvenir les apenza est belé mais sous ça gneti ekima la question tuninga les apenza très kitoko na olobaki biso tant to kotaki na bateau ndeka na tsaki yo to ki na kati ya conteneur mais tozala ki biso morote ba clandestin bazaki et belé na ndé moko ya mukete ya osakana te ba to ki pene belé mais sikoyo air bateau et l'ingaki kende po yaki na tongo air bateau l'ingaki kende sikoyo ezoki mo retard moko boy parce que ba ko remarquer ki na kati ya bateau ngo ba clando bazaki ebele na nde moko osakala te donc vous avez bino morote to ki biso morote mila siko akitaki na se contrôle na ba se wala nyonso ba kanga soki plus de 20 personnes à Kati, bah bimisaki bango. Siko boye bana ipete ki batu suba na Kati. Donc yo ba tour na yo. Donc naeba ki ngo na ko expliquer ndé naeba ki siko à partir ya biso tan ba zwaki biso. Ton commandant wana yaki siko po aso na biso. OK. Yem tayi biso makamwa nyonso. Bon, tant siko ba fouiller ou en tozon siko partout na au rappelant bien pour au rappeler ngai pour na so ngo. Bon, tant siko bateau ju moi retard. Biso to comprendre pourquoi retard a monté mais tant on peut qui on a déjà basi ba soukoli batuna sekuna bon biso siko to zaki moi chance moi ba repérer biso ezaki te parce que biso to zaki na kati ya conteneur omoni ndeka nepsaki yo ba bateau zalaka ba conteneur aka ya se musu na likolo et puis etanama tout au long ya bâtiment ya bateau mbimba ba conteneur si ko pourquoi ba ke conteneur o bato ba ali ou bien oyo eza moi passi pour ba conteneur pe mingi ya ko kangama tangi kangami ya biso ya ko foma e bendani mo ba tchakso ka côté wana ya gité to zo ki moi chance ya ko kena bato en siko ti nde to suka ikana ntela. OK siko na tuni boné ko respirer pe normal na kati respiration te na bato personne na C au senti fraîcheur au moins pour y a assez à maï fraîcheur penza à maï respiration bon penza ya kitoko penza propre ya bien penza beaucoup de gens na batant nini bon matin ce temps au matin qui septembre bon ça va donc mon temps au côté qui et ça qui même pas ba 8 jours 6 jours déjà Malil n'a c'est déjà et c'est bandaki déjà. C'est quoi c'est bino que en fait c'est bino bima après combien de jours? C'est bino après combien de jours on est bateau ni kokoma. Bon on va le baki après combien de jours bon on va regarder so bokoti hein
boye bake bato basalaka bon bakitaka mpe na ba sous-sol wana bazobetaka bapende na bango bazosala mais bino lere wana bozoya bino ya kolala bon ntango ekomaka sikoyo ba 15 heures bango sikoyo bavide bamashine na bango na likolo. Bien sûr, on a bon, qu'on a payé babouleuse à l'entre minité parce que babilo que ça n'a ségu n'a qu'à bas conteneur, n'a bas cuivre oyo et outre la mboga na biso pour y aller na mboga banoko, voilà. Mais sinon n'a pas premier sous-sol toujours à maquiller na bango, n'a pas deuxième toujours à maquiller na bango. Ok, si koyo bondo yeba lumière zena kati kuna to si ba lumière ali ba lumière moga kaneti au moins neti ah par exemple na poto na ba bâtiment on se va reconstruire bâtiment lumière il y a bâtiment za ranté ba tchaka ba lumière moko provision moko ampoule mo eleki eche ampoule mo eleki eche ndé mon pena ba bateau au moins na ba singa moko on a différencier jour na nuit te quoi na c'est au différencier jour et nuit couleur mogoga on différencier bisoga pour différencier jour et nuit et zaka likambu ya ngonga na biso moi rêvé to yakinango to yebi ki siko to komina 10 heures à Tongo à to komina 20 heures sonné wana so bazabo et ko sonné te les autres tourner na ngaka to mona ki to komi 7 heures to komi 8 heures to komi 10 heures to komi 20 heures to komi 21 heures to komi 22 heures omoni bon wa to yebi ki o eza moyi o to yebi ki awa eza butu bo to kompe na habitude ya olamuka kaka mingi ba 16 heures to fongoli wa misu après to vana mo mukena se wana ka ya to bibina so na se to vani po na likolo ba to bala bango sulté ba se bake et puis les temps to ba so mo ba inspection na biso wana ba 21h 22h to bani mo ba inspection na biso et puis na se so na se to zo yemba ba nzembo ba musicien ba limsa biso parce que to yemba na ba nzembo na bango ibele to ba musicien to zo ganga penza ko d'accord kene ke ba do ba nzembo ande ngona ko to zo yemba ngo danger. Danger. Voilà, question pour la tournée la fois passée Naobi. Parce que normalement place bino bozalaki. Est-ce que bobande ko zonga place wana ponde bunde bondo sala inspection wana? Est-ce que bondo zonga place wana to yamo po kebo po bungi? Té bon, omoni moyen obungi zate. Na expliquer o neni. Omoni bateza talaka forme nde na ocha, bateza muni boy. Ti awa. Ah, ce qu'on a moi kotoyo immeuble né à batmise dans likolo wana soit chose dans likolo sikoyo à partir il y a c'est là pour bateau et cause ça tam au bandi awa au tambola na se na se ti na l'autre bout au ça na se wana mais tant on tambola ebi ke kotoyo sorti mo ya o matapeza kotoyo mususu peza kotoyo mususu peza kotoyo mususu peza kotoyo siko moi to bungi zate parce que biso to yebi ke toza awa na katikati donc place to mataka yango pour jouer na baki ba escalier za escalier za ba échelle hein mon ba bende za boye droit to mata on siko boye mais tant to mata toza o mataka na troisième sous-sol te to ko mape na deuxième sous-sol na likolo na on kuna pe to ko tambola pour so tambola ozoye ba pe ba sorti ndino o ko matam na ke ya na quai ya bateau. Qu'on peut repérer à l'avant il y a bateau. Ou bien pour tali pour moni voilà. Il y a un moni moyen au bunga il y a tout tambola trop donc tout tambola pendant trop pour l'air on a pu revendre la c'est le principe c'est-à-dire et là on y a liboso ba sabino pour matamasu ba biso fo memani nani. Bon so avant matamasu et là bo yebsa yo ba damaza ngo bolia sokle sili hein. Il faut débrouiller. Badamage on nini wa samino. Ko débrouiller sikoyo, hein? Badamage nini o faut ba samino no bosomba boy bosomba. Yo somba te, bango ba somba le pena baye na pour monique badamage na biso yango. Neti biso de toi qui on to somba ki badamage ya ki bien hôtel. Et beli pena ba kwanga to do ya ba jour au compter moko 3 to compter pena premier jour, deuxième jour, troisième ti na 22e jour. Donc journée mo donc ba plan pendé beli. Na droit kwanga moko. Droit kwanga moko et puis na soir. Moi mouké bon bah mai ba bito ba mena biso ba 5 litres pour moni et community ba bagage ya omema mais tant on compte yo o compte na moté biso bino ba compte na bino ba mosiko tant ba banda ko ya
po bango ba message na bango na masuwa ko mata ko kota ko bima ba wana siko ko yela bino sikoyo ba biloko wana sikoyo ba zuya ba kiteli na ba pesi bino bobombi ba ye ba kiteli mais biso siko toza chance wana te kaka tonga ba yega mbala moko ba koteli biso zela ba tirez combien de litres à maïs? 5 litres. 5 litres. Pour la binomisade? Pour la binomisade. 5 litres. Il y a un habitude qui au bout de 3 jours est vidé. 5 litres. Il y a des bidons, il y a 5 litres. Maïs pendait tonda. Maïs pendait tondi. Il y a 5 litres. Il y a partir à quoi? Il y a pas salantine qui n'a pas sardine. Mais maïs, toi qui n'as esprit à omela, moko so. Nous t'avons qui m'a posé maïs. Amène la tongo quoi à sa soif. C'est bon. Tomeli. Na soir pe tomeli esili katikata journée wana mutambela ma été parce que ils a pu ba air oyo to banda iko fazer voilà donc 5 litres mo boule sigo que talaka niti maya boye ils en a 1 litre et demi sigo 5 litres ya boye et ça le ko on mis 2 bouteilles à maille boye na 3e bouteille donc 3 bouteilles c'est pour pendant 20 quelques jours pour quelques jours boule sigo toi 3. Donc, il y a qui moi et Yoma. Alors, on tourne à monsieur Zala qui n'a qu'à tirer ma lille et ma casse. Bon, tant que tu as matadi, photocoma, boma, ma lille est appendate. Mais moi, fraîcheur, il y a maï, il y a honte que au tino là, t'as ceux qui bilamba, il y a ma casse, non. Il y a qui ma casse. Donc, tant que tu as matadi, on a pepele, ndega, tu as kaka, tu as ma pepele. Après tant que tu as comme boma, tant que tu tiki kaka boma. Tu as que tu na océan, pour que tu ligne, Europe, 4 jours, 5 jours, tu vas sentir moi, Mali. Mais il y a ma casse qui est à tout. Bon, et le détail, on a bossé Koloba, parce que tant que tu yaki, enfin, surtout toi, tu l'as qui débilamba, jean, na moro sous ya munene. Pour tous les gens, vous comprenez. Et puis, na ndeka na exakio na bilamba auto gardaki na sorti comme na poto, comme na poto to bimi. Mais na ba deji na auto là. To la pena bien pour ceux qui mourent bébé na ngo, il y a un problème té, ça na salté, to rosu dans la ngo, il y a un problème té. Il y a to là, on peut bâtir le pays qui pena donc il y a milai pena to côté pena c'est bon. Mais tant to côté pena océan au bout de 6, 7, 8 jours, voilà, peut-être que tu vas sentir, moi, fraîcheur, écoutez, moi, ma ligne. Et ça qui va ma ligne, moi, tu aurais supporter en haut. Donc, tu tambourines en haut, tu n'es pas comment, dans le niveau, il y a Dakar. Mais, oui, que, mon tour, mon ninga mne mozali nae. Bon, quelque part, tu as ici, moi, compréhension comment tu as, moi, compréhension comment tu as. Il y a l'embi, il y a tant de s'il déjà, à sa bangi déjà. Tant que moi ici, à mon moi on me la somme exaté à bangi. Si on a 4e chose, si on tant si on te bandi, si on bima pour tout le cas, si on ba mai, ba damas na likolo. Premier jour to bimi, moi ba recherche, to moni rien, to zongi, to le pena l'autre pratiquement rien. Mais tu supportes les gars. Le 5e jour, tu continues sur quoi tu bino tu revois na rabo tu reliate pour ba posa mai et combien de temps tu boule sur quoi qu'il faut mata sur quoi yo na bateau ya sauvetage ou les ala likolo wana. Alors et tombe un soir tu bimi moi donc 6e jour tu bimi na likolo tu rompi na place il y a sauvetage bateau sauvetage wana. Master Matidi Kolo, à mon père biscuit, on a négé na lobaki, to kiti na on penase, to bando lia biscuit. Tant que to bando lia on posa mai évidé, nzalape évidé. Ok. Mais incompréhension d'agité qui on a bima. Bon, na ba master incompréhension d'agité. Mais déjà master oya bima qui on a y déjà assis à banaki déjà net collé là déjà. On m'a dit mutoa à coquiter, moi pour forcer, exacté. Et bon, t'es bisoto baniga bon, t'es qu'on forcer mon tout t'es, somme ta coquiter. Abimara. Mais non, vous avez soit bimi qu'on a reversé. Il y a un truc ça qui est que souvent bimi, hein, qu'on reverser bisoté yo bima la ndenge na yo comme ça et puis c'est tout ça bah nous accueille pour lobby, vous avez nous quelque part mais qu'on le battre vous avez na conteneur. Pour ça na conteneur bisoté bah yo qui la bisoté pour bah récupérer biso. To biga ndenge wana. Bon, tu as comme appelé quand au bout de 11 jours, 12 jours,
tant to komi bato telemi on a pena krakaki pena complètement le bifo na bimara yé pe tango abimi ba récupérer tant ba récupérer bateau oya biso ya Congo na kombo ya Kananga ndeka na lobaki ezaki pe kaka na Dakar na port Dakar ba juillet ba lexi mbala moko mais avant ba zoyer akutanaki na commandant o biso to kutanaki na ye commandant osiko atuni ayebi seboye abi mais na Matadi to fuyaki presque bateau mobimba voilà to misi bateau belé place bokoy ba keno mais siko yo zalaki wapi batuni siko yo ozalaki wapi bon neti pito lobaki na ye aloba place to alite abi non nazalika na se na coin moko boya expliquer kaka babi mais to fuyaki partout to moni bateau te apesi pe kombo na ye ndenge pe zalaka apesi pe kombo na ye babi na ye bon biso yo moyo kende susu boye exacte bateau ya bino ya Kongo ya ngoyo ozonga na yango yango babisaki ye bateau ya Kanenge ye siko bazo ye pasaka mwana barumbu mais garçon pena obosa na kombo na aza métis abano vanda ba côté ya ba côté na biso ka côté ya ba Kasongo ba Ruchuru ba côté wana bosa na kombo na bino mikili kaka biso ka mikili biso bato vanda ermo to bimaki ermo na butu wana poto tala na butu so ezandi nini tant to bimpe na butu wa tant bato termine na 11e jour wana o massa déjà ça akenda déjà biso to bi ko envier to bi l'air au massa azo damene vrai ane pe na pepele azo laver azo damene pe na pepele biso bimi mais to bimi sikoyo bato za pena na port pena Dakar wala biso na to bite ke ya Dakar mais ndenge pe to mbone lango na mo pepe na ba minda ne ezali to bi mais ça pena Dakar mais yes so ben Dakar to Portugal pona ye nani pona ye avant ya bima ya le baki mais to ça déjà 11e jour sur 12e jour wana ya le bino où est Dakar Lisbonne pour bateau pour le mois et comme à Lisbonne et ça va 11 jours 12 jours bon tu n'imais pas pour toi quand ça que sur le na masua au 122 jours pour comme en verse il habite ezara Lisbonne il faut qu'on quitte net pe akokai sauter maizate na libana siko na buto bina ba 22 années to bimaka sikoyo pour total siko mokila on des siko bateau tellement siko na port to mona siko ba mbila ndé ba contrôler o moni ba mbila ndé ba tema na minduki ko na musika to mona bango to bi moya ko tambola boye ya te mais total la place en to komi mais to zaki pe na air moko bon dire ka mikili pour mu pepe wana go niti malili na bina azaka na Lisbonne parce que oza fait azaka Lisbonne pour to tala ba mbila ona musika baza bien couvert bien ni na minduki penza ko nzonde parce que wasana nzela mai donc voilà ngabi fait azaka Lisbonne ko dele ba bima bongo na bino ba pendingo la Youssouf na bonga pena benga na ngapena do tanga koma mutu mona benga Idris na ibi vient nga mongo Youssouf le grand clan de yakenda type Australie akota ka nyonga ya kota ka yakenda kazonga so akebuna après zongi les choses bon ndeko solo ba peka ndeka na lobaki garçon on atanga ikombo ya Matadi wana oyo na baki pikoti wana yepa kendaka azozonga azokende pas azozonga mais période moi linga makende simba ina honte bazonga c'est après ça monte là Blaise Lendi na ibi yesko ba yagi na grand clan de wana na Youssouf ba yena yele ba komi na Douala comme on lobi wana Sénégal non ouais bisono ba Douala comme na Douala abimis qu'on a Cameroun on a Douala abimis qu'on a Port-Alaire à Moni il habité à Paris aux amis niveau regrettant à quitter maintenant abima non to ko bi poto ba dina do chama kele to bima babima bobu entre temps grand clan de FC qui habite ezaka boy ba mwinda port ça bien ça bien voilà alors enfin Joël Bouka nakata mikili sikoyo leo mona mikili yango o santai ki mikilo ngana kufela na nzela wa yango yo frère mikili penda o sepela quand même ngapena mikili o mi pesa raison de ngano nzela ngapena na mi pesa rapena raison na sepela pena trop ndenge pena na ya mikili parce que ngana ba kin na salataire et bi ne ba kena musalate lati bi lambo ke kaka classe après le temps au Lucapé Mikili
il y a un mais tant que na ko mikili be na moni pe na mikili nga habitant o ya pe na mboka o vanda penza o vandi penza o s'installer o sali makambo na yo penza awa nga pe na mikili til lelo ni na lo bango bona se pe na makasi donc so muta tuninga poto onde na bana te foko yaka parce que poto est vrai poto penza vrai til lelo ni na lo ba poto est bien ah bon na se pe na même pe lelo pe ba mboka na biso za na moi ba désordre mke bon tant chose na posa o ke de kino ko vanda attends la quête et vous dérangez un peu naté. Non Mikili. Non vrai. Non vrai. Bon, si vous mettez la biso yo, tant yo komaki ndengo ebisa biso wana. Alors elone ça siko que non qui m'a venu Italie siko. Siko na Italie et qui destination en naté. Na Italie est déjà prévu que ndengo nazo ya Italie donc na passage. Nazo passer pour na kota Panama. Parce que na Panama, na qui pena ba master ka ndé na epsaki wana, ba master à Geneville, ba ki ba master mon côté, ba ki 4 master ba ya ki déjà bien avant. Et puis baza ba non ba master parce que eza mode oyo congolais nyo sur le baga, mais ba lokola ba ndeko vraiment. Ba ndeko penza donc OK, so ba moni ngefo ba zwanga. Ngapeni na alia so pe na moni ba ngo fo na zo ba. Donc, il y a au commun en Italie, bon, ils ont France et quitter là, il faut pas rabattre là. Voilà. Donc, il y a qui tu payes pe John et ça qui va Alexa battu, n'est pas Alexa Michoana, n'est pas au côté sur Miki Lango et tant pis na ko Miki, n'est qu'un Alexa qui va boire ba bête sera en mouvement, baptême premier jour de Karawana, tu vends des peines à Miki Lango siko. Sikoyo na bali au mona siko makabo Mikili nengele kaka. Wana vraiment na mona pena ki Mikili les a vrai. Mikili les a vrai parce que bon, au moni soko bois qui hein bazo champion déjà balar. Déjà. Bon, ce qui na ozina au bois qui tante. Ozaki pena okokai pe ko sala. Tamsuna mukanda mutu mo boye, ozo sala. Aux autres appelars. Il y a un nepsakio, na la banda mbala moko na distribution des prospectus. Et ça, au biso ba connaître quoi ça. Manzeta. Aussi peut ça que beti pena Congo, zo kota pena ba boina car, suka na bulo manzeta. Bon manzeta. Bon ça c'est connaître secteur net o ya chaque nem à l'abri awa. Bon zo kabula siko yo kasa na ba boîte aux lettres ta. Donc ba poster là, tu vois. Ba boîte aux lettres zo tambola. Bon, nga siko pe na ki na chance mingi parce que na ba non ça entreprise moko boye. Tu par un hasard Corse, aki mukondia makambo. Mais aki mutamakambo petit par ya mundele, aki mutamakambo mais ba proswana ezaki neti camouflage ya makambo na ba non ça. Au moins na zo payer so mala pe na fin du mois. So pour signer à compte au bout de 15 jours, après choper à compte, espèce direct. Tout ça na biso pe bien. Na mon pays qui là comme kota. Moi on va partir mu souper non tino pe na ki nega na bana ko souhaiter makambo ça. Na beta mulili. Te na mulili ya mulili te. Pon ba fiche de paye na na 85 na banda ko sala na 86 nini. Quoi ça. OK. Tant on a bandia on siko na kita ba mo ya milai boy. Ba chapenda fiche de paye ba fiche de paye. Pour nga ba fiche de paye na nyonso depuis na poto. Na moi on a parlé. Ezalia. On a parlé plus Ezalia. Dans le book. Na bando ça sur ba piano sur ba fiche de paye. Bon là on a ba paye au moins ba période ba paye équipé sur ba fiche de paye ko kan ça peut être que ba zo déclarer yo. Biso paye tape ça fiche de paye mais à déclarer auté. Mais biso na buna sur la net ba sur la fiche de paye tu dois déclarer. Mais effectivement peut toi qui déclarer pour les lots na ebike ndenge na banda boulot wana ya pros wana ya prospectus ya obeoni manzeta te dis moi la personne manzeta masanga te dis moi la personne donc de trouver te manzeta wana ba déclarer ngo pe na biloko na retraite. OK eza penza na kati ponga penza nyusu na sala eza penza mobimba ponga na beta peno noir te na mboko nga ma omni surtout réglo chance d'ailleurs ya omoni pe ma omni sur ba retraite le kana ndenge mo bien quoi sikoyo ba masano okutaka bon tout une autre question pour babi batakala nyoso presque bali avungole yo li avungole te nga na li avungole te liate nga penza vungole na liate parce que moninga ata garde vie côté rien nga moninga
n'a qui deux côtés. Côté à Bayaya, c'est-à-dire bateau baro sala deux tolbara solo, na bateau à Kassa, le Moroyebi. Côté Moussousou, na bateau ya logique. Bateau logique, c'est-à-dire ba master auto koli na banguna barumbu. Baron penza, ba vanda, ba lire na banguna no bandeli, moi ndeka na lobaki ba sedik. Après ngata on a na bandi siko ba prous, ngasiko da ko moi na lar ko le ka bango siko. Bon babi et là biso to négligera, biso pe photo le capé, ba boulot. Ba bande pe ko ba boulot na bango pe ba zwaki. Bon, côté Moussousou nena ebisio, côté Abayaya, pour ngapi na zalaki. To kutana. Otegabe. Ti rien. Na zo mona neba osala. Na mona do na epe na tef na parler moko boye ya master moko bo intel ba komo na boya mako taka. Master moko intel, ye musana ya betaka ngo, abetaka nkasa. Siko ya zo tuna ngabi net yo betaka Manzeta, Manzeta, bon comprendre que les distribution, il y a prospectus, au biso katoire, bengango, quoi ça. Habité tu obéis à ça, il faut que ça, bakula. Na mon idée, na ba botolette. Sikoyo, ba master auto obéi na ba. Ba grand fouillère là-bas. Il y a biloko wana. Mona omona ne ba ofiye. Mona ta jupe plan bomina. Na omona. Après on comprendre que bazo bendaka sikoyo bakula. Bakula sikoyo. Il faut fongola ba lettre batu. Omoni ba boîte lettre musu yaki Oko chaka boya. Il faut ngama na. Ikangami na ompe. Ikama na clété. Misu sali master amoni yango po on dirait bayebaki bon na ndinga mabete bayebaki penga ke oyo Yakula. Yakula. Enveloppe Yakula. Denzete, à ça préparer bilo, on n'est pas fin sa mission pendant à Simba à Edika Yakula la poche à l'écran non. Na au monde débat les gars non. So ba leki na on sikoyo. So ka moi 2 3 na e a ke sikoyo na bayaya oyo ba betaka. Bayaya ba betaka sikoyo na e pe bango. Apesi bango. Bazo payer on sikoyo deshaba kula mo na carnet moko deshaba. Na carnet mo za ba papier be la kati. Siko ye mutama ya mafere. Ya paye nango. Siko ye monde suka ko beta nango siko. Bon, ba siko ta beta po na bankasa wana ba koma kombo ya muto batindeli. Ba sali siko papier travaux ndenge ikala na ba kombo wana. Ali ba ko beta nango siko bo bato minga na ebaki bazala ko beta ngo mingi na ba magasin. Ba magasin neti ba darty. À l'époque, magasin pareil musique, pareil audiovisuel là. Mon élève on a sur le continent quoi congolais nyonso pour ils na luxe. Sur le lingi ba ke yo bongi na poto. On voit na palo chez moi canapé na yo na liboso moi moi écran on dit écran et il moi il y a carré on a vima na sima et luxe ça sera na et puis surtout magnétoscope. Magnétoscope et ali au moins VH cassette à minene wana bata makamo siko bazaro l'excellent siko deshaba bata quand 2000 ah bon 2000 francs français 2000 francs français on siko na ba kaka na papier mogo akabeti à récupérer à quel côté pour arrober tata sata OK qui ma province ngana bi master mogo boye so na bika place bazaro vanda kala. Alors, on peut ma bien, la ville, la ville, et ça y est, bon, on attend à monter, on attend à combattre ville. Bon, qui, ça a bête en danger. Au côté de la chambre, on n'a pas carte belé, yasika. Et puis, ils ont été kamaloko na nguba. Pour moutounio, son anda, il faut un magnétoscope, na chaîne musicale. La chaîne musicale, il y a des pionniers, Philips, Como, Boye, Itachi, Congolais de ce qu'il faut, au fond, on appelle la chaîne musicale, na 33 tours, et tourner disque, et puis magnétoscope, tout le monde a fait théâtre, l'air, on a dit que va sans souci, on va demander comment on à Londres. Ngadius, viens Ngadius. Papa Lobé. Kimbanteke,
petit mouchougou chougou ba blo mandengo même pena ba Jani fa ipe to tala ba on sugo na ba cassette wana minene ya ki pena kitoko bon ba ta ba kopeka ba ipe la wana mususu ça na biloko na a copier yango net ba théâtre on a copier yango avant de tekela pe bon yelo nyeti elo ne salara ki au côté na copte elo ne salara au gérer tous les deux côtés d'accord autour de la question moi bien yo ne na ipsa kiyo na poto hein na hibate omoni ba master mingi ba banda ko kota pe na ba magasin milimo plan akena mais juste à kota pe na magasin aller car sur place aller pour la moyen normal mais pour nanga hein omoni nga vana ya ba mère na biso ba te ya biso ba parents na biso ba te biso ndenge zo kende poto eloko ya mundele ko simbate ko yibate kisi ko simbate soko simbi liboma direct moni eloko wana etika na mutu nga na kin na otanga chik na kovana bayanke bayaya penza ermoko na bakata la pe to beta to kina bakona so beta mais ebi ke moi na chik c'est bon au monde peut côté pe ya bayaya nazali litring na pecho mbote litringo ya biso bana ya barumbu na pecho mbote parce que yo za pire yo po yebi po to tanga no pe chik mona école primaire litring JP voilà au kobiye ba yo ko kaka c'est ça que champion mbote maître champion maître Ken. On s'en va Maître Ken. Maître Ken, Loboko, Maître Ken. On dit Papi Ken a le danger. Loboko, donc Loboko toujours. Voilà. Bon, on a un champion mongol du sous-soupé. Aza ex-boxeur. Donc Aza penda a obété penda ma kofi penda solo. Comme on a Pacheco Bosomba. Checo, on a bien gagné Checo. Bosomba Pacheco champion. Vient d'ailleurs sur ba salutation ya mingi on a dit que au tala émission ya liboso sala au talaki au lobaïga rien mais nga siko na beli kombo na yo sali Pacheco na sepeli ya tourner na beli kombo na yo bon siko yo na comme na niveau ni kutu au monika so bandika ngwa kabatu ndena gérer siko situation nanga ba mère babi que l'on a monté au zoate qui siko simbate mais net pe na bosa na botama pe na kin na zo loka mututi na iba te pour moninga ma mère azalaki femme commerçante il y a bano que pour ngaza mongo na pena pire véritable mongo pena 100% donc mère bano que ba voyage bon il va baso notre baso notre ni do bamaka mais za na bongo te ya ka slogan ni le moment parce que mongo misu makase trop bon mère était femme commerçante il y a zo kende on attend na biso wana ti na babwende suka zongi aina biloko ne azoteka po mena na bana oteka ba ivoire ba misuni niti ya banjoku ba makaku akina ba kopebele siko ba ivoire na bana oteka la omingte ba ambassadeur ya ba France ba Belgique po mena na penda oteka na biloko pena ne wana donc azo mbongo conseil ka pesa biso yango wana ma père bon to kola pe esprit na ba massa to vana na bango ba bi muyibite ba bi loko kozulu kwa mututi bon siko ta na ye awa nazana pe na donc naza pe esprit on a te et pourtant ba to minga o kansa so na ko mikili na ko mutu ya kasa pour na ki dans un on a ki pour na ki pinanga na o sa pe na ba tampon na prévendable ba to le goti ba ticket ya OTCZ nyati ngana ko na ba biso fele na extra ticket nganda talia c'est bon na lekina na OK ngaza osala naki ba tampon so ngaza osala ba tu ba ebiga ke mukona kota mikili makambo na yango wana tant pe na coach ba ebolukanga na otanga ba komola ba motipo bazali ba bezandeni ya ndeni Joel Joe ponga elle va bien Joe ba bi Joe neti na kini osa makambo pe na tala boulot pe na lar pepele ba yoki ba na kenda na boulot ina la raso na boulot ngani ba ba oluka mais na salaria siko mikili lengi akanga ko sentir bina ke no miki mboko ze lengi mboko ezaki lenga siko tongo na komozo ala ponga na bano sala na boulot pena normal na to pena la na ni la pemere na pena wana na baina manzeta na no manzeta na bandi yango na ozola omone bandeli tant ozo sala ozo pelar
Bon, on a là tendance on a en Afrique hein. Non, yo idéologie nous arrive dans fond de tino nombo na Kinshasa. Mais on a pas azala na mais ACP la nan pena oya. Ah mon avis que non. Il y a mon na comme tindape. Et puis na ba plan, on se mon ba plan, il y a niké tenir ba petite sœur, banani, tindi coli, yépé, yé. Et puis na moi lenga, moi na soka poto azote na mon plan. Ça va bien, moni. Effectivement, on a ça dans dengo là. Siko na mon siko poto bien parce que na comment son babila mapenga moko. Talaga temps oye awa kolata pe ezaki nango tozo la biso tozo so apena ba plan ki osomi plan ye oki osomi plan ye oki osomi plan ye siko temps osomi plan ye siko yo ba ndule pe ezaki nango siko ebele ba ndule yaki ebele o le on yaki ba papa wemba bazobeta ba MNA bazobeta ba orchestre Empire Bakuba ezoya ezobeta ba Zaiko ezobeta siko biso siko temps to lativre. Et puis, tant qu'on a su que ming to banon to ba métro. Il y a technique il est là au côté OK tant que moi concert mon boyer moi leur mon boyer spectacle mon boyer ou démarrer voiture mais biso carte à rôle on est on a dit. Biso mais au là qu'il faut autant mon là dit. Ba mon ndele ba romona ba massa ba romona ba camerounais ba romona. Ou est-ce qu'on changer de démarche? Et on a démarche monsieur. Ils ont rappelé sur le latibien sur le latibien j'ai changé et ça on est là fenêtre on a changé mais il y a fierté et ça façon on a respecter donc faut dans démarche voilà donc on a autant pour la peine à masse on appelle masse bien botani mais l'air un peu toi peine à moi solidarité pe minga au moins on masse dans solo lipé na ba mettre surtout que nous les bisotou na ba musicien na ba ya to que ce concert mais toi ton ba congolais na ba congolais bien sapé bien sapé carte métro au moins tant na métro mo bota totona congolais na congolais bien sapé minere ni so raboy bazotala donc ils ont les là bazo CP là et puis langue au moins franchement toi na langue mo kito quoi sozo lingala sozo le bango de la vente zo kayo au moins azo seka moi attenue. C'est quoi cette langue-là vous parlez? Autant le bine ngalabi, c'est une très belle langue. Et ça fait plaisir. Et puis bah neleming sikoyo à force ya komona nengwana influence à congolais côté à Bilamba, influence à congolais côté à Koloba. Bah c'est pas nango. Et puis ba na mingi ya mindele ba komi ko s'intéresser ba linga sikoyo ba congolais wana ba zairo wana pour ba s'exprimer ce qu'on appelle na lingala. Ya omoninga ndena lobaki na yo ke naki na ba milliers penza naki na milliers na ebiango mais na kota ki penza ba comme la ba mingité et puis ndena psa ki ke e bandeli ba bomi ba ki na ba penza mingité e comme le ba mayuya na neti na ki pe na comme pe ko tanga moi ma master bidele ko récupérer ba on peut comme on peut moi facile maman Marthe et au PC maman Marthe oh voilà c'est la soukat c'est un Marthe Bouka la pression botte ma chérie voilà bon boulot allez ça voilà histoire il y a histoire allez il y a histoire bon tu as 32 ans de pouvoir c'est belé depuis na bala 32 ans ayebi ba j'ai tout ayebi nyoso na soana nyoso ko yepe na ko bombeler rien pour na yepe na nyoso pe na mobimba pe. Si on n'a pas la poids, est-ce que vous avez la chimie na pas la poids? Pas la poids, ils ont la chimie. Au moins, pour nous, par exemple, on a pas la poids presque 6 ans. Wow. Et bien, parler à poids presque 6 ans. Par la poids, sur le quotidien bandeli. Vous avez la chimie. Assurance exatée. Assurance exatée. Si vous êtes obligé, vous avez récupérer le bureau, vous avez au tien à parler, pour que parler au moins. Mutu bavanda yango moni na ba parler à potolaire wana tozali toujours rebelle na kata parler on a toujours batu ba yepa na yo bozala pour ceux qui eyomeye mbila ye moya bimisa bino mbala moko boye ezate parce que amoni boze belé bo vandi pe na bambe to bo sona bino bo tabi ba télé na bino omona ka bo lobikaka omona mona pe bokepi na ba tribunal ti omona pe au bout de 1 mois 2 mois pe mais mingi bazaro tika surtout na période ya hiver ba écoute na droit mo côté à comme voilà ngai sikoyo ba cheso parler mo ya poids na Montreuil donc tu vas na Montreuil il y a la frontière il y a Montreuil Saint-Mandé na Vincennes
batili biso poids tokenda kuna 1 2 non tanga bato ba maso non 1 2 3 4 5 il y a qui 2 pièces tofanda pena biso nyos tofai na kati wana tofandi toumeli pe baye pe ko tia biso mwa mosukusuku ambila mbila ye otia mosukusuku parce que mukola ndako yango ezalaki agence moko boye baportai pe plainte baye siko mais biso au moins toza pe moi totangi pe baklasse ya tozomona pe ndenge makambo etambolaka na mboka oyo na baperiode wana ntango baporte biso plainte biso mpe tokozwa avocat avocat moko bakongolais nyonso bayebi ye kombo na ye maître Stansal aza juif congolais nyonso abanda kozwa ye avocat ngo sikoyo akoma ye periode moko kolata neti bacongolais po congolais aopesi balin bachemise a lin ye mpe akomi kolata akomi meme mpe kolingaka mpe na basi mpe ya bazairos mpe bakomi mpe kolandaka ye mpo aza kolata mpe vrai tozwi ye sikoyo comme avocat na biso azobundela mpe biso omoni avocat ntango asa azwi likambo azobundela biso temps mpe ya tribunal ezwaka entre temps bovandi sikoyo ntango tovandi toyaki soki ba 4 soki ba 5 6 sikoyo pale moko yaki na mopanzi pale yango sikoyo moto abanda kovanda wana eyaki chinois moko boye mpo na escalier na biso toyaki 3 portes biso chinois na bakoko moko bayaki na mopanzi sikoyo chinois abimi biso bikaki bakoremplace moto na pale yango te asiatique abimi zela moto baremplace na pale yango 1 mois eleki rien 2 mois rien 3 mois rien 4 mois rien nga sikoyo nakomi obule sikoyo pale yango na tiango mpe poa nakomi kobulela yango 5 mois rien nabengika masa na nga aye omoni bato nyonso na kobenga bamaster wana en réalité baza na age na mokona bamosika mpo bango na mwasi omoni kaka totambola na bango yango na obenga bamaster nabengi ye mpo ya bana otambola nyonso agenda bapied de biche ntango akoti kpakpa nayebisi ye telle place nalakisi ye place boye pale polele ça fait 6 mois soki 5 mois tala te tienanga yango ntango nasala mosala ntango na ozonga na okota ah bien ok po yala baka ok pepe po pepe laksi neti papigo mokologo pepe direct nakenda mpe boulot bon kota boulot na oexplike mpe ndenge mpe na bana osala après wana siko esu kwasa te ekomi siko makambo mosusu nake boulot ntango nazongi sikoyo namoni abengabi pepe leka na pale ozwa clé nga biso fongoli adiabi adire ngadi kuna yangi na pepe po kuna bakongolais koto oyo moto aya te kuna bakoko bauti babima na bango mpe mingi te aye mpe atiango mpe na abenga pepele nyonso abi me pepe pale gare toi mais nandimi te koumela ngabi te mais navandi na mopanzi na ye makambo nde elekaka wana yo mpe anga clé apesi nga mpe clé na ye mpe nameki mpe kofongola yango ifongwami na koti sikoyo na kati ya pale yango sikoyo natala ndenge pale ali pale mpenza pembe donc propre na namona te eloko mpe eza te na banokotisa baplan nanga mpe mpo na bana osima deja lara nasobi plan bon lere wana mpe lisusu nazosomba nga sikoyo na kolokota te mais nazosomba sikoyo na babrocante ondi babrocante eza kaka ndenge moko kaka ozolokota neti kaka ozolokota parce que eya biloko oyo balokotaka wana bakeka koteka yango aloki mwa plan moko boye mpo kovanda mpo kotiaka kiti mpo tia sikoyo babiloko na nga nayaki nango batele na bachaine musicale mpo nayaki nango deja natia sikoyo na pale nabandi mpe kotia nakenda mpe na BHV oyo ya kote ya mare wana na hôtel de ville nasomba mpe mbeto mpenza paf naya mpe kotia papa natie mpe pale evandi nao mpe nakota mpe ntango mpe nakoti nayaki na ser na moko komona ye Brigitte aye mpe tokomovanda so na ye nabimi soki mpa bamasa oyo nayebi soki bamasa ya kimia nabimi soki mpa na bango te bayebi bango soki bakobode babi ndeno tie awa oyo orevese biso ezalaka te neti baki mwa bakofuka nga te ozo comprendre nayebi te nga na tie nga nakovanda so balisanga boye te donc bacompréhension nalingi yango te nake kotelanga nayesi yo 4 pièces 2 chambres salon à Gaillard salon pendant à Gaillard plus
salle à manger, il y a un vrai palais. Quand tu vas au Nimate, ils ont palais à poids. Na côté, d'avant lui. Gardien n'a pas qui est. Pour tout le monde, on pas dit. Mais gardien, il dit qu'il doit aller au fond. Si tu as un commun, on a un commun, on a pour la porte, elle m'a fait, on a fait, gardien n'a pas fait, on a fait, la paix. Ni porte là, donc on a muté la raté, on dirait muté commis. Mon commis pas y est au bétaco, à Boninga. Avec la salle ah tu dis mais n'habité na combien? N'habité la na combien? Ah qui t'y n'a pas? Bah mon là à partir il y a 2 jours. Mbila. Bah comment il y a la qu'on a d'accord. Mbila. Les Arabes ils sont terrain net si bah tout le monde est pas huissier boy bah y a tiré la convocation assez. Bilo mon bah nani bah huissier bah papier là moi là. Moi là moi logo là bah tchara logo là et banque ça a danger. À tous hommes de Timba, mais son monique le qu'on a bien. Ah, justice, la justice, il y a ceux qui huissier de justice. Natangi, bah, tu as article, na bango na direct, na besoin d'un avocat, maître Stansal, na qui n'a récupéré à Talima Kababia, au Abifanda. Premier, il est mon sucre, nous l'a d'assaut, on va commencer. Dans ce va courir à partir de 7 jours, il faut pas expulser, 7 jours, il faut bima. Maître Nabiga, non, il faut bimati. Au bimate. Il n'y a pas sur l'année pour la PC là. À l'année là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Alors, pour il y a le banini, abi, ce bolingi a fouta pour azo sala. A fouta animé a fouta. Si ko agence où ils ont s'occuper nanda kwa ngba habiter. Sora lingi asomba. Asombango. Asomba pale. Ngasiko na wana. Pour y ba 87 88 naba eranga pour ngai ko somba pale laksimi biso na kito somba ndeni na kiso somba pale na ki o somba ndeni cash au crédit zate 200 000 tiens au pays 20 000 tiens au pays ngaso na ba balara o somba ndako na kozwa ngo wapi lero mpe ba palonga yaki non pe cher te yaki non ba 60 000 80 000 fola pour les lots place on a zone ba les lots comment ba parler wana kana ba les lots so babi ba tegela ngo bato 500 000 te ko leka ba 800 000 pour ils a quartier riche dans les cas on a mona na ganga ce qu'on a dit dans ngala pe même si mettre na on somba on se connaît abi na mais ozo sala na bi oui mais na somba on abi na la o pesa te mais mettre abi na si o ko pe na so lingi mais ngabi te mettre na ninga na foutela. Ah bon. Okay. Donc, au lingo, il y a quand même une explication. Donc, on a foutu la caca. Mais c'est comme un master, on a déjà pour toi avant. Bagay a été battu. Ce bagay il a que net toujours ça là, au coquille qu'on soit crédit na palais, crédit na banque. Si qu'on aux autres na yo ndamu c'est comme si aux autres fout à payer loyer na yo par mois. Tout le monde a le ban na ngate ngana mutu na nebila qui coupé parler les royaumes kaka. Cash na cash ngabité na payé faut que na futaka bon puis baboy babi okobimaka na vanda pe 200 ka ndingona na payé pété na vana que na musa siko na vana na pepe na s'installer na penza même petit comme pe ba période moko ba oncle na moko anakin na profiter pe na PC ka mbote oncle Bernard Ngoyi et Fasauni oncle na pesio ba bonjour mingi na ebi ko talaki première émission de ça qui na Papi Gagne na émission na ya Tolo Belavi oncle na pesio ba mbote les patrons des patrons Ngoy et Fasani na pesio mbote papa you très grand logo la papa na biso ba simake ba père bake yem ta traîner numéro 1 na biso nyoso OK ya on to pesa epi na beaucoup de respect mon oncle il y a eu un mois na PSP Malou Tambote ba bonjour na continuer l'histoire papa il y a Papi Gagne tu vandi 2 ans, 3 ans, 4 ans, avocat paye, Mbamba, Azako résister gaga. Abia vanda donc tant balingité marampe, au moins bien te marampe et les mbarana. Au moins ça me possible, ya possible, possible ya possible. Na beta pe 6 ans. Na palais wa ti e komi penza po bon, là on a pété on a beta 6 ans. Miki suko et comme na suko na OK na ozonga même pe na parlant ngo comme ba période mo ba masa na on a ebi on a zo ba leki na pe mogo ba période wana ba ebi
pour papi gen na rappeler ka batu ba ibaki pour nga bomba âge na ngati nga lelo o nazo landa 64 ans vous comprenez hein ben goto muto amayele so atagi Michel Liboso tant na loba date na kota ki na poto na âge na zaki nango bon so la ba mona ka na boto na 1959 donc lelo na Hollanda ba 64 ans parlons est tellement vrai ba tout ba loba nga même na ba mindele na boulot ba collègue na boulot ba loba ndemo partout na kendaka même pe ba na ngai ba nièce na ngai ba neveu na nga bango to ba no kwa bana donc masa na biso ko ba mona ka ndile ka nga pe ka nitika masa na bango ba bi na ngai parler et comme on siko pepele na moni ba ko mu ya na chip na ba vrai ba plan na on na pe ba plan na zo so pe ba crédit l'air on a pe aussi pe crédit à il y a salon au changer mais ton sous au changer na on va ce qu'on a serre na ngai oncle n'a pas d'autre king azo ya pe to vanae avant to koma wana sikoyo l'air on a pe ba mère na biso à Paris ba mère na biso à Paris o ba l'équipe ming na ba émission na yo ba mère ba ke dasango mo wa proposer ko tabi akomisango nganda po a proposer nga pourquoi parce que na kina batumi balé babanda ya otika ba valise na bango ba bien Joël awa ipa na yo sécurité mais biso place to ali kuna ils ba keba so mi la kwei ils ala toujours désordre mi la tanga kwera na parler moko boye soka kangi batu ba valise na bino tout wana les saisi ba récupérer ba sali ba fouiller ba lare ali ba mi la ba nginana ba congolais na ndemo amukete ba Weston là komema bilamba mila so azoke no kanga congolais mazo sepela po ayedi ke akuta na bilamba belé akuta na bambongo na ba parler po ba place ba bombaka ba ko fieti ba mona kaka na ba kiti ba zo ba ba kiti tout mona kaka balare ke mais siko epala nga na la okende boulot na okende pe chic pe ba période wana na expliquer na comment siko ba période wana sécurité na sœur na to vaina et sœur Brigitte Fodini tout to vaina et ma Brigitte na be ya momi to vaina et il pas qu'il y a musala sécurité azaki ce qu'on a lekinaye ya mobile dans temps kombo naye Claude Montana wana bi Montana kabumba ite kabumba ipi na pesho mbote na yebi ko wana king na pesho bambote Montana Claude Montana on a zolo basiko wana opé ba yema na ba comme la proclamation ba yema on a ba manager na ba ege na tangi bango parce que na yebi bango manager pe mais tu passes na Claude bazo ye palanga ba moni parler sécurité ba préférer sikoyo ba plan na bango ba chaka wana bon so pe na ngina pe mutu ka nika na so ba ka muyibi ba plan na bango grand fouille na kati pour dire ki balada na kati pour bango basa so balada mais il va y avoir sécurité manager na pession mbote pour na yebi que on reconnaître nga Joël na Montreuil yo mo yebi na Claude Montana ndebo bono ya na parler yo mo yebi na mono pe kala na pession ka bonjour mon frère Claude pe na pession mbote na yebi que yaza na il faut ça à Londres hein aza leki ya ser na po ser na aza côté moko côté maman aza mongo côté papa aza nani côté ya Claude ona otanga wana ba ya batika ba plana on ba leli siko ba sala nganda siko epalanga epalanga siko moyen salema ezati muta logique mon cher yo ya osala nganda ndeni na kati wana tozo continuer ga makambo ya parler apa mais mon koloba ro changa na pena ba signaler nga pena ki lelo pena dans une semaine pena avocat na pena hein ici les pena siko il faut dans 26 ans na peraté na pena ozoa na ozola ra musana vaina nga pena pepele parler na ola na au final futa ka courant pe to na ba système o ya ko bloquer ni compteur ya ki compteur da retourner hein wa tika mais to fongolo côté on bloquer hein au bloqué maintenant bon on a ça ba calcul il faut zapper au bloqué il faut zapper mutupe à maele au yebi que soit na bloqué de 1 à 10 na futara na par exemple 100 francs siko so il comptait de tourner et comme il a 10 lissus et là que au futara 100 so na bloqué compteur ou bien à 50 pour là ba numéro mo boy na bloqué on a 50
na bloqué on tamsu pendant 1 mois. Si il faut na fungolango et ça la paie et comme on a 60 pour na que na ofuta 100. Na hiver na matara moi likolo pour hiver ya o chaba chauffage, il faut payer bon et mat. Pour ce qu'on kaya na ndinga buzo ba netikon et des faits comprendre tout mais ndeni oyo mutu afutaga ba 20 francs ba nini. On va vérifier au compteur so ba kanyo kana na infraction ba longo lio penza compteur mobimba pour récupérer en 5000 à l'époque, il y a jusqu'à 5000 euros et 5000 francs. Il faut foutre. Bon, dans ça, on a technique. Bon, dépenses pendant mouké. Dépenses quand tu as babilamba, quand tu as des support, tu as na bandoule. Pour que tu aies aucun doule. Tu as le bosso, tu as la cima. Na baya, na biso, biso sur la parisien. Na cima. Lati, lati, ya lati, to lati. Si vous te retardez, si vous. Tam suba mbote ya. Kaiga mno. Pour tu peux avoir plus de mbote boy. Mon père peut expliquer à toi qui n'a pas l'air wana. So mutaye ya mieux possible. Ya man so pe au moni pe au talé a été il faut tenir sur mutiye pas tenir sur mutiye. Bon les gars. Na vous avez un problème. Ah bon, ça problème te. Quand ngwa. Na si ma paye moi ba boki, ba mela moi ba nona ba wana ba coin tant ba misi ba zora moi pause na ba moi ba yepe na sima. To soli a mo pe ba matina ba. Voilà. Si comme tout le monde a tout nayo vite fait net conseil ni lelo yo ko pesa so le temps sous mutu moi pas en a besoin aya pinte baka 100 yawe na pesi mbote bele moi na barumbu baka 100 yawe yawe baka 100 bala barumbu babi baka 100 pesi mbote bele ba leki na bino baka 100 pesi mbote so le ki no mo lelo yo to moi na mo lelo za na besoin pe asala nzelo yo salara wana nzela bato yipse. En tout cas, par rapport à l'expérience au vécu dans Makambo. L'air wana tamsu na ko encourager mais lelo oyo na limite que na ko encourager. Na sens nini? Parce que o toujours mona na neti na ba Turquie ndenge bato bazokotaka ba Grèce na nzela mai ndenge bato bazako zindaka et puis bazindi trop bazindi pena trop bato bakufi pena ebele franchement eza penza déconseillé muto aza na makanisi na osala ngo longola esprit wana parce que eza vite luka visa normal po bato bakompe oyapi na ba visa pe ya normal sala makasi okozwaka visa pe ka normal ba visa ebele ezaka ya Schengen to koyapi na Portugal okoki pa Angola ozu pe ba visa na bo Angola na ebiti po batumi donc ba leka pe wana mais banzela mai wana na pe na conseiller mutu te na monde bato ba kufa franchement na conseiller te fonzela fonzela penza so boza banzela mai et afo so ki bozu chance à okota tant mieux mais boy barake ebele batikali na mai ebele et puis vieux lengi moni Joël groupe Joël le Bouka azonga ki Kinshasa ayebo ya donc tenter ou aventure mais simba mais au moins comme ki tina na skola ndenga normal et puis so l'air wana pe bato amindele bazako boka bato na ba mai mais oya kananga oya biso ba congolais bazako boka te okoma peta musupe bazongisi mais oya ba mindele on sait jamais okokutana ba faux pas puis to bana yoka pena ba sango ke ba boka ki bato na mai donc ba banda ko boka bato na mai depuis kala mais bazako lobate ti jusqu'à ce que mutu moko kaka aya ko bisa makambo ngo ba eko kanga ba commandant na équipage na mobimba. Donc malgré quoi de mai wana boyo kango mais rien mais so ba na mai le okoti na masuba ba na mai OK te na bi mais malgré ba sango wana boyo kango mais rien faut ya kaka te oyo bona mai to bana yo kango pina mingi te l'air wana to mais to bana ko préféré to bana ko mukie mais na ba batu na ba mindele mais na batu na so oya kananga wana ndete voilà donc pour aller au suki si awa Nazib Sabino à chaque fois toza wana pona bino la porte est grandement ouverte pona bakulu tout surtout boyoki mo expérience partagée ya ndeko na biso Joël Ebuka yo peto ozela yo yakana expérience na yo ozamala mingi kulutu Joël Ebuka poto si ça pesa no mwa batu mbote bongo bon na kopesa mbote na kobana d'abord na nièce na ngai o azana Liège kombo na ye leur moment maman sociale ma nièce ba bisou na pesio ba mbote mingi yo na Liège na profiter ka na kati ya Liège wana na pesi mbote na
Mama Vero Wechi na pesi bino bambote boza ba ser nanga bino nyonso bambote belé na pesi mbote na Guy Ikel et puis na pesi ba salutation na ba nanga nyonso boza ko ne belé ba Versi ba Moré bino nyonso na pesi bambote. Awa na France awa na bandi ko pesa mbote na Toussaint Molabi na pesi mbote na Toussaint Molabi na pesi mbote na Pablo Intete na pesi mbote na Louison Sawa na pesi mbote na madame nanga moko Mama Marthe na pesi mbote na bana ngai Inès Ebuka na Luane Ebuka na pesi mbote na Canada kuna batu ya Toronto Aristote Kavungu na John Elambo na Sek Bongwange na pesi ba mbote lisusu pona bosana te na ya Cécile Bongolo na Liège na pesi mbote na Rondel Fabrice quoi na Suisse. Bon. Papi Gen, nanga yé sur le gamoro devant tout le monde assis que c'est nanga oya Suisse à Rolanda po. Alors ben nanga obengo po yazali ndena epsa kiyo komo na ye enfin nga benga kaye mère fashion. Donc comme na ye mère Jeanne Kimbiavanga mon pe na benga kaye Jeanne Djema. Alors binanga na yebisa yo mukolo zo temps au komi kuna il faut les panaye pour équiper makamna pour y a na maison d'habillement ya bana Suisse kuna balata ka kuna panaye mukolo ya a occuper yo Mama Djema na pesio bambote. Mère Djema bientôt aux Alawana dans la Suisse je crois semaine prochaine bambote na Beni Molosa na pesio mbote pour na mona yi message lobi pour Benito mwana ikala aza mwana barumbu na mona message na ye na nini na mkaka na makambo ya émission liboso Beni na pesio mbote en tout cas merci à tout na message na on a c'est peut-être trop Papi Ndungu voisin à la Mupanzi et puis moi na mobali auto banda na ye prosi depuis kala Gomer Kapita na pesio mbote na Belgique petit nanga Thomas Kavungu na pesio mbote alors yécoute na bosana mère Nabiso, moi un diplomate de l'époque, il est à Zalaki na Égypte, honoré Mikebi, mère Nabiso, belle femme Nabiso, na pesio bambote maman, pesape papa mbote, papa Richard Mwamba, toujours bambote nangai, na mère Nabiso, tobenga grand prêtre mère, Ani Maungu, na pesio mbote mère, dernière fois tout na yo mo yebi. Na matanga moko boye et puis na pesi mbote na Nika Maungu na pesi mbote mère na pesi mbote na De Bruno mutunangai na bossa ngi dernière fois équipé leki nanga Nina Akan na bossa na kiyo leki nanga na pesi bambote na beau frère na biso bambote belé et puis na lina lobake na rosuki sake faut boyeba que poto eza bien poto eza penza elengi makasi mais ngana ko conseiller na bandeko na biso o bazoya moyibi bolongolango boyi boza en esprit ya moyibi te boza en esprit ya kosala po boulot eleki nyonso muto azosala muto asala ba formation na biso to boti bana batangi ba kompela ba niveau moko ya likolo o biso kutu ba papa na bango to komi kunati simplement parce que toi qui na de makambala moko otanga otinambo na kin otanga otinambo na kin mais bango baza na biso na ba parler bango ensemble ba tanga ba classe na bien bino pe bo continuer pe ba classe na bino bien bo ça surtout formation ndeka to lobi et puis bo ça misa na bino na bo sembo nyoso boy ba peke boy ba peke poto peze elengi bwana de place oye ba ke poto elengi surtout boy ba pe ke nzamba zali ponga na ndeko na moko boye. Pourtant, on a ça dans le Parlement européen à Bruxelles, Berlaymont. On a pratiquement tous les jours. Et ça, JF Ifongue. JF Ifongue, mon frère. Na pesio ba mbote mingi, todo c'est la débloqué. Na frère Tanguy Bangala, na pesio ba mbote. Wana penza yanga. Frère Tanguy. Wana penza frère. Ba frère na JF, toi qui est en Mukili. Todo tous les jours. Mais na conseillé ba tu baye baké JF il faut ngasa pena nzambe so na bien nzambe parce que na yebiye nenga zalaki na musique nenga zalaki na ba makambo na makasi makasi du jour au lendemain à katiango et puis à continuer makambo ya nzambe te a poni pena nzela nzambe et puis aza penza nzambe ya solo JF
na bakisi sous mbote yo moko Papa Alimia Mongala mbote Alimia to PCP mbote pour basara l'émission kitoko voilà ba mbote sous na bosanité bon ezara tamso attend un jour to kutana voilà voilà bande bonandi biso je crois que to yambaki ndeko na biso Joël Ebuka kulutu na biso ndé naza ko insister ba kulutu na besoin normalement on a vraiment déjà que émission oyo conception oyo eza ko sepelisa vraiment ba kulutu. On a besoin de bino, mon expérience. Boya to partager mon expérience. José Mutombo, Bambote, pardonnez la carte Papigen. Non, José Mutombo. On appelle Pessimbote, pas il y a Roger Mutombo. Ah. Vient de Roger Mutombo. Balanga Baba vie Faski. Na ba vient na bébélé anga ba vie Faski. Ah ouais. Action Zakoto. Ah, la Pessimbote faut y na bien mamke. En tout cas, Guy, Nani, comme Nani, Bosco Mbokoso, Tata ya Mombele. Ouais. Nanango de Soussou. Madame Belé, Bavi Bobo Laboué, Bavi Faustin Bolaboué. Ah ouais. Voilà, il y a Bisso qui a parlé, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci la vidéo Bandeko Bolandi Bisso. Restez connectés. Nato de la vie officielle. Voilà. Maman Odette, moi c'est à Pembe. Voilà. Odette Molanga, bonjour, ma belle-sœur. Ok. La suite de Tolobaka. Au prochain numéro, bisous. Tolobe la vie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo. Aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. Lelo yokeyo, chérie ya mama ane nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko seko. Nabondelaki makasi, aswe ya mama Marc Makalato, professeur. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi, aswe ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote Germain Mampuya. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto banda seko seko. Nabondelaki makasi, aswe ya mama Ambro Jenny Dikengele. La Légion de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi, astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mouzeanta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabani Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Moi na Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo.